Oui, merci Bandeko Nyonso, Bomesana Kolanda Yabino, le king de la presse d'une image. Vraiment, et nous avons nous à Moko, Bandeko Nanga Media, tous à la Cabo Moko, tous à la Boudingo, tous Sungana. Nous avons passé message na Bandeko Nyonso Boudinganga, Babou Nane Nabino, 2023 est la année à réussite, est la année à bénédiction, est la année où on déconne sur Aluka Kimia, Batela Kimia. Soko zalaka mobulu dimnek mobulu soko zalaka rankina bandeko linga komi bongisa pote nzela ya 2023 etambula nayo elongo luka kimia na moto nyonso etunama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo yo tribunal ya nzambe koya change bomoi na yo.